Mbote na balandi nyonso ya tokomi wapi. Merve na balandi nyonso ya tokomi wapi. Merve na bao nyonso balingaka information vrai. Na kopesa merve na ba travailleur nyonso ya tokomi wapi. Na pesi merve na honorable Eliezer Tambwe. Mais na présence na nga moko na yeba mwana na mwana azalaka ndenge nini. Po un mot esalaka bien afandi muto ata kopesa ye mbote mamoni ke oui Epenge Fofana notable à Sankou Manix Kembolo Diema Kesela trésor Zulu Zulu Zote Kaboli biso. mais l'esprit Toze Sikamoko toza bantuti na biso tokendaka moko senga makasi na bakoko na biso oyo bakenda yango bomona président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avant makambo nyonso akenda na tombe ya papa na ye lolenga asa na 2018 nde asa pe na 2023 auti na cimetière ayepa mama na ye image ezali maman na asimbi ye apamboli ye ezalaka aussi bien kolakisa bato position na yo eza na banzete mosusu na kati ya zamba Mupepe ya ekita ezonga mais toujours etelemi bato akala bakenda ba université te mais batika badage moko etikala libela. Pasteur Félix Asombo Epenge Fofana nda azokakula sikoyo ya komona bakulutu Remo Izuba tango abengi mona mboki Eliezer félicitations na bi oui wana kulutu tozalaki naye na komba Remo Izuba tozalaki naye na komba tango nazomona Serge Kabongo kulutu ayebi bungongo oke Epenge Fofana soda Nathalie Bosso na politique ya Papa Sango on a le bakeno et dans deux villageois o bakangi Kisasa infirmier na muto asa na foni yo uti na Sorbonne yo tangi na Sorbonne outi France Belgique mais aucune élection a échoué. Il faut avoir comment qu'on respecte biso. C'est dit biso ba comment ba diplôme de sala angote. Biso ba comment ba diplôme de sala angote. Parce que muto amiyebi abetaka masolo te bato ba moni o eza na kati na ye nde ba kolobela ye. C'est on a fait ça travail to komi wapi. So on a to komi ba uta bato ma bandité bato ba suka pembete ba jeune moko boy baboya bangi baboya masanga baboya buzoba baboya kuluna. Mais to komi wapi de 2011 jusqu'à aujourd'hui to bimisa batu. Atako ben grand baza ebele bato ya kondima to komi wapi baza ndambu okoboya o tunga na cité. Mais comment Eliezer Tambwe abimisi Epenge Fofana abimisi Didier Kiku so na ngole Eliezer Tambwe na zo ya Epenge Fofana depuis to bandi marambo. Merci na excellence Denis Kambay président à Grand Kassai. Les jours de tout une question attends le gouverneur ya Kassai central alobi ndeko Eliezer kosali musala punda te. C'est là où apesanga kombo ya l'homme du moment. C'est Denis Kambay. Apesanga kombo ya Epenge Fofana l'homme du moment. Merci l'équipe ya tokomi wapi. Plus surtout na ba cameraman na ba monteur na biso. Soki ngai na ndimi bino te. Nani akoya ondima bino? Potozela ki bato alibanda ba ko féliciter biso. Bazoya te. Mais tout ça quand même na ba ndambu o abiso. Lobby ezalaki 40 jours
ya mama na biso mwasi ya général Kalumbi o akufaki na Belgique o bomonaki matanga lolenge elekaki mais lobi ezalaki 40 jours. Là, nazo tombola mungongo. Attaque mopanzi sango. Attaque leki. Ya honorable, capable, jeunesse Kalumbi. Pe attaque noko naï. Pe attaque notable naï. Parce qu'il se retrouve aussi sans courroie. Yango momonaki lobby. Bato bakendaki elekeli bango. Ebele bazobengaki epenge Fofana ozangi. Floko sans courroie etokaki. Lolenge bozomona leki ya pena jamba. Azobeta. Honorable, capable, jeunesse Kalumbi, courage. Et le bas papa dans le cimetière, que maman, ok, moti kelinga jeunesse. Mais yo pe oza mwana, est-ce que papa na yo lelo, ako tout est là otolo. Comme moi je suis fier. Na minute chobo na mbo Eliezer comme président à sœur. Honorable Eliezer comme candidat à Lukunga. Honorable Eliezer comme moko coordonnateur à campagne à président de la République na Lukunga où se trouvait cette commune. Mais Penge Fofana na Polimbula. Mais na epo na musala. Aza fier que yanga mwana azali. Soki dide ki ko azate et Penge Fofana azali. Merci. Nabino bato bolanda kabiso. Mwana mboke Eliezer azui ba taki ya kosakana te. Mais la félicité parce qu'atika qui debout. Élection déjà électi. Élection déjà électi. Total asiko liboso. Ba fingi Eliezer Tambouy mabe, ba fingi na Christelle Vanga mabe. Maintenant après élection au tali PV. Na lobby hein.
après élection otali PV parce que élection 2006 ba finga bat 2011 ba finga bat 2018 ba finga bat mais élection ya président Kadima ba pekisa nani ko postuler ba pekisa nani so lelo ozata na sonité okomi ko benga Eliezer Tambwe ndeko nakozwa PV nakosa photocopie ya PV siko yayo ba témoin bazalaki wapi notre boke ba candidat na ba plateforme ya ba mbongo ya ba million ya ba nini mais okomi ko luka PV pa mona mboke Eliezer pour quelle raison biso toza pressé hein biso siko tozo kota siko na préparation pour politique ezana makila de 2023 jusqu'à 2028. Bateau va causer la candidat, faut se préparer pendant 5 ans. Ce qu'il faut au que moi no papa na aza molongi. To koko yo azolo bakena za koko a mukolo lupango. A cause à locataire ma cause la 5 à 6 ans. Pour papa asomba lupango, yaya asomba lupango. Koko asomba lupango. So ngai kupka kwa aux allocataires 5 à 6 ans. Merci l'équipe à Tokonyo Wapi. Ata bandimi bisote. Mais ba bazo ndima na mitema, bazo boya koloba bazali. Merci na honorable Eliezer. Yaya patron ya Tokonyo Wapi. Mukole lokoi. Mukolo boroi. Akolo baraka après seni. Eliezer Tambwe akoloba après seni. Sko biso be penye Fofana. Ataka mopanzi sango. Journaliste engagé. Journaliste o finga abatute. Journaliste o tamba na banda kwa abatute. Muto azana charisme. Le bas Claude Kabundo Alessa. Pour une élection, tout le monde. Pour une élection, tout passe sur la Congo. Pour une élection, tout le banate. Pour une élection, tout comme un ennemi. Si quoi élection, et l'équipe. Et ça va bien qu'on voyage. Mais ça va bien, nous comme on a place. Nous avons de France, nous avons de Dubaï. Mais tout ça, les scans, on a dit ça, bébé. To kaboni o ake na Caire o ake na Dubaï o ake na France na minute yo ba congolais o ba monaki kie pour une élection to bo Eliezer to bo Christelle Vanga élection déjà eleki to gomi so na mbo mususu o ainaki président Félix o ainaki maman Marthe parce qu'abota président de la République numéro 20. Sur la minute élection et l'équipe. Maman Marthe, atikaliaka maman. Monde Robert Amiso. Obi okotine na mutuka. Ozanga isika oke na mutuka. Pona mutema mabe. Ozo wela Congo yona nani. Ngai na kwa ni émission ba na Congo mboka na biso, Congo mbo ten. Pourquoi le Congo mboka na biso bato batela la partie ya ba acte comment to défendre mboka comment to zolobela mboka bolunguni to zana ngona mboka élection eleki yo muto soma ki ba machette yo muto soma ki ba bidio ba masanga bato ba mela na se mulangwa ba finga bato ba pasola ba affiche élection eleki obimi pe député et comme ce étape ya okota na assemblée mande eleki oloba kite sko oyo okoloba nzamba agiste oyini biso kaka boy ngai nakoleka na tokomi wapi te eloko na ngai ekoleka kuna te so na minute élection eleki moto akobima président il commence comment à réfléchir comment akosala gouvernement na ye comment akosala bureau na ye yo bomi bato pour les cas députés. So banda ko réfléchir comment on va travailler.
comment okomanda ko être venu dans l'assemblée, comment okozala na base na yo, comment oko remercier ba témoin na yo o basala ki nyoso comme député. Omoni ki mokile suki te. Obulo oya so sombi ndaku nde mokile suki te. Tango sombi ndaku il faut tia couleur. Faut soma bakiti. Tango tongi cuisine, faut luka basani, il faut luka banzungu, il faut luka biloko ya kolambela, faut tia pe provision. O ngai fona somba ka mutuka. Ngai fona somba ka mutuka. O sombi siko mutuka. Ozui chauffeur. O futaka e combien? O futaka e combien? O sombi mutuka. Oui, ba voisin ba moni ko sombi mutuka. Ba beta sko li solo. O futaka e combien? O se plaba benga o yaya. Oui, tozo benga o sko yaya. Yaya. So comment ozalaka na baleki? Ozala baleki ndenge nini? Oh, ngai naza quinoa. Ngai naza quinoa. So honneur ba quinoa au commis conseiller à chef de l'État. Et assassin nini ozongi si ba quinoa. C'est toi ba kolo Kinshasa. So bozala kolo Kinshasa. So to quelle élection ozu combien de voix? So yebi koloba te. Yekola. Oripe ko yekola mo comité. Mais biso koloba et la biso. Ko défendre et la pe biso. Tout ça droit ko forcer te. Pour leader na ngai a force à rater. Merci. Na bana nanou o ba bengi ngai. Batindelinga vidéo. Yango na ko senga na bokasi ya Manix Kembolo. Toi ko tala vidéo ya nanou après mbula. Mai na mai tala ndenge bakoto tozovanda Kisasa. Kisasa bozoloba yango tala boy. Tozana mai inondation ekoteli biso na bandako badouche nyonso ekoti na bamai ndako nyonso mai tolaliza te bino bato ya mawa bokosunga biso te tala peuple nde tozosouffrir na Kisasa oyo Kisasa eza mboka mosusu te Kisasa yango mai oh nyonso mai kaka mai yango na kati ya lupango mai ya njili kaka na kati ya lupango mai to vivre eza te mai to sukulu eza te tozolala te tokomi bafazer osungaka biso mpe tokomi bafazer eko tolala tokosukola wapi tolala te bato ya mboka mokonzi ya mboka oza wapi kongo yango tolela bino kaka makambo ya bongo Akoseli yo. Papa kamera. Ndio mwangu na chini jimbili. Oh bakoseli yo. Papa mkala santi mwana mungu. Ndebo moni place na lobaka na bino. Bon vota ba élu ya Kinshasa ba député provinciaux. Mais député provincial bon pogné na limité, mazan doit ko défendre fait 4 communes ya Kinshasa. Maintenant député azaka poza na ba ONG. ONG ngo na Bandundu ba yebité, na ba Congo ba yebité, na Sankuru ba yebité, na Équateur ba yebité. Quand quelqu'un vient à partir à ONG, il vient député provincial. Dites-moi azo sale le côté. Parce qu'à Kabakaba $10, $20. Mais si on tellement mbetali bilanga, 0. Mbetali zine, 0. So, bomitu na ratate ke mbongo wango azo ko kabela biso oyo. Azo zwa wapi. Osi ota pays et ane le côté. So, mota condition na nueza. Mais na sa ke mission awati. Na obi ke eko umela te ngana Didier. Bakwando benga biso
bandotindela biso ba vidéo mais ba député oyo bovotaka basalaka nini esengali koyeba rôle ya député national, rôle ya député provincial, rôle ya gouverneur de la ville. Assemblée, est-ce que contrôle le gouverneur de la ville? Est-ce que bureau ya assemblée, est-ce que ba contrôle ka oh musala batinda bango basala toyo population eza bien ko lia 100 francs, eza bien ko zwa polo, eza bien ko zwa bilamba ba maputa yango nde rôle ya député national to député provincial na ba pays bien organisé ba pays au développement eza ba quartier lokola ba nanu nde eza ba quartier ba tozo kende ko visiter nde ba quartier touristique bozara epenye Fofana alobela bino biloko mais bato bo votaka nde se ba kolobela bino biloko quartier lokola nanu eza quartier ba loba ba kotonga bandako te ne poka zai mais tango bo poni kotonga bandako est-ce que ba carnivore eza bo tie ba goudron bo installer même ata ba puits ya ba mai bo ta la condition mais ba élu ya limité ya 2018 ba sali nini ba élu provincial wa mutu mozo ba ngamukolo kingabwa ngamukolo nanu ngamukolo mombele mais o sali nini bon image mais sengo nanga atake mupanzi sango ba benginga ba sali na voice nde bozoyo kwa nde bozolanda babi moyo ki atana ba toilette ezate ba toilette tout etondi na ba mai so mai wande batu bazonyata mai wande zui ba muse mai wande ekoti na ba sani ekoti na ba nzungu ndoki ya Congo nde nani kaka ba Rwandais to yé de Congolais o bazape bandoki ya ba Congolais na longo wana Nathalie à partir ya Kananga batindelinga ba vidéo bokomona longi na ngai bokomona ba condition na nazalelaki na shit katende là nazo remercier mon amboka Eliezer nazo remercier représentant chef de l'État Monsieur Rémi Kankou moto bomona nzela ya Kalamambushi moto bomona 145 territoires nazaki journaliste ya Yambo ya kotal Sabino 145 territoires qui eza silogate na Kasai central bomona na okati sa rivière Lubi pona okoma na Dibelenge chez professeur Mbata bomona ngai na Luiza bomona ngai na Kazumba bomona ngai na frontière ya Angola bomona image ya nzela Kalamambushi après image nanga nde DG ya Beseko ayekolika na boso na politique mais à travers M. Rémi Kankou honorable Eliezer député national élu à Lukunga mais à travailler parce qu'il y a mandat national bon autant ba image il y a Epenge Fofana na shit Katende o ba eli ya Kasai central ba ebi na kiko sen Kasai central ezo senga courant nanzela courant ngo courant nini ya shit Katende nzela nini nzela Kalamambushi ba eli ya Kasai bazo yana ba proposition ya ba mini barrage mais Kabila akinda nayi masomba ba matériel pona shit Katende. Merci na honorable Mutombo. On a zoa chance ya kosa sa interview. Ba okosa mukonzi mboka. O aza fils Kasayen. O amona comment monseigneur à l'époque abunda pona shit Katende. Ba maman na biso, ba koko na biso, ba kongola ba mbongo pona shit Katende. Mais gouverneur Kande ayana ba idée ya courant. So kena gouverneur na Kananga. Ba panneau eza plein mais courant na ba pelisa ngo te
Pour na mutema mabe ya province. So tu vas payer courant et au comme que notre gouverneur Kanda sera quelque chose. Alors Kananga, bokomona. Résidence ya gouverneur. Mais Moussa na bango eza ko bebisa ndaku wana bazo futela bandako mususu. Au comment ata résidence ya président de la République. Na Kananga comment même ata bandako ya ba ministre provincial. D'ici là bokomona honorable. Capable. Kambay. Tokoyambaye awa. Élection déjà au passé. Mais élection na Kasai centrale. Et le kindenge nini. Pour asali 2 mois, 2 semaines. Aussi ota mutu ezali. Et sengeli ko créer. Yango bamoni na yaki awa na biso élection déjà eleki. To banasko koyamba. Bato ba komisi Kishasa album. Est-ce que ba votaka mutu? Kaka pona. Oche ba affiche ebele. Oche ba photo ebele. So yi pona bongo. Debi ba kena musu na lukunge. Fa ba matana ba 100 000 voix. 200 000 voix. À quoi oche affiche. Mais yo moro na munoko na okamama. Mais dans l'assemblée, il faut avoir parlementaire. Il faut loba. Bana Kasai. Ba tindelinga ba vidéo. Balobi epenge Fofana. Oyaka awa. Pour nous confirmer que Oyaka awa. Tala ba interview au salaka na shit katin. Yangona lobi ke okole kanga na mulai. Okole kanga na mas. Mole kinga na esprit. Ole kinga na détermination te. Ole kinga na courage te. Parce que papa nangai asala makambo. Asana kati nanga. Jamais ngulu abota meme. Jamais momé abota ngulu. Bolanda nanu passage na biso na shit katende. Lelo na moni ba drapeau bato baye na ba veste ebele mais c'est na présenter bino oyo lelo ayambi ba paya oyo bozomona mona mboka mbote sentiment nini ozanango d'abord na bato bazona na to komi wapi o se présenter kombo kombo na ngai Vedastedan esengo eza makasi parce que musala otubandi yango ndenge ya makasi bande bandele lelo mokonzi mboka ekotala musala opisi tobanda yango banda mikolo legi ebele boza parmi bato babundisi lokuta ta bazo bakana shit katende biloko eza ya kozika eloko eza te lelo omoni kame bato baye yo mutozo yamba bango sentiment na yo sentiment na ngai ezali ke non lokuta ba balobaki lelo ezali mise à nu le président yemoko aza komona oyo iseko salema. Fenêtre na shit katende epenge Fofana azalaki wana tango mokonzi ya mboka azosona ba chef coutumier na chef kamwena sap epenge Fofana pe azalaki wana. Ok, mais bon,
just explain everything. Number one, motivation I call it. Okay. Donc ça veut dire que la rampe ici, vous allez elle va monter comme ça pour accélérer le bien juste cette rampe suffit. Elle va arriver comme ça. Vous allez monter la c'est ça la différence, c'est Yangana Bino. Différence, c'est Yangana Bino, de Yango. Oyo kende facile. Aux théorie. Mais pratique au salite. Yango na mono ba kulutu na ngana RTNC. Otanga na oba caméra. Mais au mona ngote. Matériel francophonie tangu eye. Elie ba tebele. Ça va fatage na biso. Pratique, théorie. Merci na batunyo so balanda biso. Joyeux Noël. Bonne année. Na bandeko nyoso. Poto koti yangu. Mais élection déjà éleki. Mais après élection. Obomi bato poko ma député. Bandasko ko raisonner. Ko kota na on assemblée. Dans les premiers jours. Okobenga baninga collègue ndengeni. Baata ka verse ndengeni. Pe bilamba nini baata ka assemblée nationale. Bana koyekola. Bana ko benga Christelle Vanga ofingaki. Bana ko benga Ndeko Eliezer. Pour orienter yo. Alex Aonzela. Merci na bana Lukunga. Tozela kaka senit. Tokoya ko célébrer ngo kaka aw. Na dédié émission oyo. Na Manisa Kembolo. Na Mons Lubaki. Na Diema Kesela. Na Didier Kiku. Trésor Zolozolo. Peine à mon amboki Eliezer. Pourtant, tu bandara histoire. Tu zala ke belete. Mais sengo nangai. Présence à 5, il y a 7 personnes. Et boti bilonge belé. Est-ce qu'il y en a kosi? Merci. Musale sangisi biso. Mais toye baka. Iloko nini e sangisi biso. Manisa Kembolo. Toko sukisa. Na imongwa pembe. Tuto kwa kana ba certe na bisoti. Yo mongo monagi makamuna chumbe. Papa bien aimé moi. Achika ni boko sana. Achaya ngala sungule. Mikelo imatenga tengo kete. Kuyanga yero kanda shongalo mbele tiere. Uwangi terele moyo. Kunyatola loponye tola kuku. Ambo mana kuoma. Kuyende tinya pa mikeni la tuku. Tuku tumboli kiwanga. Hayo kutona ayetiere. Kufanya le moyo. Imana kabora. Kufanya le moyo. Kufanya na mboke mola. Kike kike mende lo jeba. Awoyende kawa mama nale. Kufanya papa. Oyonde kawa kokuli loko keri. Oyonde kawa kokuli loko keri. Kufanya le moyo. Kunyatola lo ponyetola. Lo que no me lo va como. Ye kufanya mboya. Manik salam ala roja kama manik se. Yo ngaja balagula. Wanji wale de moyo. Nganda ke mulo koke. Ade ke muli kote mi. Kolanga ba mi woli kinde moe. Pape wongo. Pocha koko ndalo kamba. Denga ya chiche mama ne konda. Jawo ke tikelaka. Manak sana mboke mula.
Pape wongo koye. Manak seri moyo. Manak seri moyo. Manak seri moyo. Uwe dilelo. Uyo munye lukumbe jimupa. Ule ya kotunga nyokoke. Okoko kelo eke. Manak seri moyo. Uya dono ngamalu meke. Yenda utadi mo atamba fugu. Unyuche atambe famori. Oui papa moyo. Manek seri moyo. Manek seri moyo. Utadi mo atamba fugule. Unyuche atambe famori kete di balukumba. Oya kito saure. Manek seri. Unyato la lopo nyetola. Yale mi yekangu kongo. Uwanji waledi. Otojinda katula ndo kajanye tekele. Lokongala konga mina yesa disamba konga. Ululu ngakola yalele. Ditete moni kumemile. Ila jatodola wana komo ila ngabala uyoko. Sama kutako atoki makoli kole ya kutonga nyokoke. Okoko kelo lekelo. Manek serimo. Manek serimo. Ebanga ya kende. Kongala konga miya yesadi. Kemadakalo kumba. Leadership. Babota makanango. Faut qu'on invite qu'on forcer. Manix a Kembol. Ba embe la biso na chumbe. Pour tous les millionnaires. Est-ce que ba ponaïke parce que za mu Congo pour za boy te leadership babota makanango. Na dédié émission au équipe à tokomi wapi. Fils Londola na Paris. Pasteur Félix Assombo na Angleterre. Ma sœur Chitouka. Maman Marie-Jeanne a parti à Belgique. Vous avez droit à acerté. Vous avez une délégation à Mounen Nezoya. Acer les mêmes années au Ebimi, les mêmes années bah qu'il y a une élection. Bah député bah kobimato bah kobimate. Merci. Courage. Naba onyo so balanda kabiso. Pebiso to ponaka ka oyo to changeate. Sko yo ozawapi. Après élection, okokoma nani. Après élection, yo okokoma nani. Merci.